Matondo balandi wa biso banso na kati ya TV lolaka ya nguluzi kimbangu. Ya solo tenkembo ya tata nzambe za kati na mabota na bino. Tokutani lisusu ete toyeba mai mazali koyela biso liboso. Mokili yako ningana. Mokili yako ningana bao baza kosana na maseki likambo te bakolamuka na nsima. Ya solo tango tolobaka ke bao bazali koyeba teke oyo eza koyela biso. Et Seigneur, tu es prudent pour te toyeba. Qu'est-ce que nous devons faire en ce moment où il y a grand bouleversement, où il y a le monde bouge. Ce moment là, c'est pour te la musabina encore plus que bande koto keba mukilia ko ningana. Eza ko ningana pour te biso to ningana pe longo na mukili. C'est to vande sika moko mukili ko ningisa biso. Mais c'est to ningana mukili e ko zale sengo. Pour te lettre ningana mukili to za koute. To chapter. Mais ceux qui vendent et mokile ningisi biso eza makama. Vous comprenez makama tu sarabino eza makama. Alors mes chers amis, tu sarabino que tout sera détruit. Nyonso ekopanzana. Nyonso bakoboma yango. Banani bakoboma yango. Ba oyo basalaki yango. Pona nini bakoboma yango? Bakoboma yango po ete basalaki yango na nzela ya mabe. Ya lokuta, ya mensonge. Comme tant de bouleversement, et comme tant de karma, et comme tant que Nzambe tata, azali ko punir bango, pour être basali mabe mingi na kati na mukili, non so bango basala ki, il faut ezala balaye. Tout est à refaire. Non so ezali ya kosalema, faut to bandela. To bandela ni, to bandela, mukili ke mukili ekufa, mukili ekufi déjà. Pour tout le monde, c'est le cas à gauche, d'autres baza ko panza, bo katike bazo panza ngo azar, bazo panza ngo parce que nzambe moto elingi sala mandengo na poete ezali lié na makila ya batu. Nyonso bo mona ka bourding mi bo mona ka e batu ba ile ko simba ngo makila ya batu. Alors comme c'est makila ya batu, il faut epanzana. Bande ko bolanda ka très bien. Oui, mes chers amis, Tozali, tu es comme moi, que ma cabane, c'est le cas qui n'a mokili, basal domination mokili pendant 8 siècles. 8 siècles la domination, 8 siècles il y a hégémonie occidentale, et alors, c'est qu'on Nzamba lobby fini. Oh, monde va crier bazako bêta pour te singeli bakende. Bakende wapi, balimwa ndenge, ba dinosaure, balimwa ki. Yango na tshela kabino ba video mingi na tshela kabino zongi saka onkaka po etela musabiso tolo bakeno makambo ezalaka solo otoloba otolakisa kabino otolobela kabino esengeli ke moko na kati na biso ayeba ke nyonso tolobaki otolobaka ekosalema oyo akozo azomondire maseki etaliye bolimisi moke po ete na kanisa bokoka voix na ngai kezaka mo mobulu moke ezali ka mwa limi ezokotungisa moke me likambo te esengeli kaka toya po ete topesa bino basango nini oyo ezali koleka na kati na mboka ya Congo diantotila Congo diantotila na mokili mobimba mokili ezali kobouge ezali koningana po ete bo bayebaki teke mokili koningana esengeli na bango bayebake mokili oya tata nzambe ezali ingana nazongi sel binango image comme ça boyoka très bien. Ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà, les jours sont comptés. Mais Corona Bango les a comptés. Papa, maman, yo yebike, mais Corona Bango les a comptés. Il faut pas que. Au lieu que Bango kene na yo longo, pour yo sengelo kena Bango longo te. Et sengelo yo tikala na kati na mukili. Mais Bango balingi ba kene Bango moko te, balingi ba kene na yo. Balingi ba kene na yo longo. Ba kene ndenge nini? Voilà pas am na yo. Molimo na yo bazwa. Molimo na yo ekende na bango elongo po ete bakokosa yo bakosomba molimo na yo. Ya oto kebisa bino ke keba basomba molimo na yo te. Ndeko mobali ndeko mwasi keba basomba molimo na yo te. Po ete beliminaki ba formation
o va ser mabe mingi na kati na mokili tango na bango ekoki nzambe alobi c'est fini karma ekoki abandi kobeta bango chikote bango balobi te tokende biso moko te tokende na bango bolanda matondo ba kere na bino matondo ba like na bino ya solo to senga na bino ngo po ete e facilité biso ke bato ba bloquera biso te ya to senga na bino de temps en temps bozo te écouter rien bozo cha bocha ba kere bocha ba like écouter rien et sengeli ke émission na biso ezala poto bandela raté à chaque fois voilà bandeko allez tokei bolanda bongo topesa baéglise catholique bapesa na mabonza yango te bana babusiness na bango mosaka akosaka pati oyo akatikati yango omona yango kaka tokola basango bato atekolinga bolanda bamasere bolanda bapriere oyo oyokaka ave marie arose yatali mizilo oyeba makambo oyo eza na kaka apele oyo omonaka oyebi makambo eza na kati ekekwa maria oyo omonaka wana oyebi makambo eza na kati eloko moko esanga asembolaka na eglise eza boyi moko boye esala bareyon boye asemboli yango oyebi eloko asalaka place wana soki omoni sango aye kosala kirisi ya moto asika kotelefone aye kokanga esprit wana moto eza malade obengi sango aye kosala priere ya dernier sacre aye nde korécupere ane ekeka mpe mizana kwada ye oyebi nakadelelo ya place si tomonaka o toke morge kobilisa kore ya mowei si tozosala bageria morse tozolala libanga mizo akila wana azana te aetalani parce que esprit ya moto akufa alongaka na mokili apesa yango voilà bandeko bana sume ekolo kongo nakanisi biloko oyo esengelaka ke tolandaka wana bokebi nyonso toyebaka ke eloko nini oyo bakosa biso plus de 8 siècles banda tobotama na lokuta tokoli na lokuta nyonso balesaka biso lokuta nyonso tomelaka toliaka lokuta donc nyonso balingi te tolia malamu balingi ya lokuta balingi te toyeba vérité balingi ya lokuta yango etonga mokili etongami na lokuta alors lokuta comme etongi mokili lokuta wana ekoresiste te il faut ekoya na vent oyo ezali koya oyo tozo kobenga le grand bouleversement alors biso bana yebi elonga tokolobela bino nini na biso bana elonga tokolobaka bandeko tokobelela bobima na zamba bozonga na ndako bokende te po ete bakozwa milimo na bino bo baza koyoka biso malamu ke boya po ete place na bino eza na zamba te place na bino eza na mokili esika bandeko bazali soki otika na zamba place na yo eza kuna te matali yo po ete biso tobengaki yo zonga po ete mokili oyo ezali ya nzambe ezali ya biluminati te baformation te yango toza kobelela bino ke ya solo tozonga bokende te milimo na bino bazwa yango te le tobela ya mosala monene oyo tosenga pema koloba tozanga mwa maladi mokeme toza kobelela bino bandeko bokende te boya yebisa ndeko tant eza mabe tant oyo toza kopase eza mabe yebisa ndeko na yo pemeni oyo azoyoka tatama ngongi azokantika mokili ezalanga normal te mokili ya normal te mokili ya nzambe eza ndenge nzambe asalaki yango te mokili ya nzambe eza kotambola na biloko ya beliminati na baformation oyo bakomisi lokuta donc c'est à dire que lelo mpo ozwa poste mpo ozwa mosala mpo ozala quelque part esengeli na yo kitya na pantalon kitya pantalon mobali kitya pantalon mwasi donc c'est à dire que bazosala nko mpona kodétruire monde mpona kodétruire bino na bana na bino bandeko na bino nyonso esengela bino nyonso bokota na nzela wana bazwa milimo na bino wana tozokemisa bino koke na zamba te benga ndeko zonga kokota na zamba te zamba yango toza koloba ke bakiti yo pantalon okomi kote na bango okomi kolanda bango olandi politique na bango olandi religion na bango papa mama ngai nalobaki yebisa ndeko mopanzi ke ndeko landa bemission papa sayala apesaka biso batoli alobaka makambo ya solo oyo esenga biso bomoto na biso eloko liboso bomoto na biso le reste oyo nyonso tokuti na kati na mokili mingi eta refaire nazolobela bino ke mingi ezali ya tobandela yango
toko bandela nini même Congo wana ndenge babomi esengelaki baboma yango bobanga te Congo ekotongama Congo mboka na biso dans totila ekotongama Nzambe akopesa biso ozomona ozoleka na kati na Burkina Faso ekozala moke na Congo kozala ya makasi o mokili kokamwa bazu yango wapi eyele bango ndenge nini Nzambe tata alobi ekozala ndenge wana po mabele wana ezali aye mais bango balingi te po te babloke Congo pendant des siècles babloke Congo po Congo ezali mokili Congo ezali kachopa Congo ezali Congo dans totila babloke yango beliminati babundi bitumba na tata Nzambe babloke yango babloke kamwa temps moke Nzambe atikelaki bango 8 siècles bamonaki yango ebele bakanisaki continuer mais ici voilà mes chers amis bo bazaki na zamba bo baki zamba eza kozika zamba eza kopela moto na tango zamba ezopela moto bino boza koyeba te bozokote kokende kolanda na zamba kolanda bato ya politique kolanda bato ya religion nazolobela bino nazolepetele bino zamba ezozika mais yo ozaka wana yo ozaka wana matali yo papa matali mama po ete ngai nalobaki na explikaki bino bokeba kolanda te okokota na zamba so okota na zamba bazwi molimo na yo ekozala pasi mingi mpona bandeko mosusu alors bandeko tobeti mololo tobeti bandeko bobima na zamba bozala na zamba te bobima bemisa bandeko baboyi la plupart baboyi babitete biso place na biso na zamba balandi bomengo balandi oyo betoile balakosi bango eza betoile ya lokuta e bandeko wana balandi yango elelo nakanisi mingi bakanisaki ezalaki ya solo nzoka te ezalaki ya lokuta alors tolobi biso banelonga toyoki bino nyonso boyokaki oyo ayokaki malamu oyo ayokaki te etali ye alors nyonso wana bandeko tobokomona ka makambo ezali kolekaka lelo bamema biso na Doha loba bamema biso na Washington avant nakanisi tokorapele bino nyonso oyo elekaki na kati na mokili ndenge nini tokomi awa sika tokomi awa nyonso bazomema biso bazokokota biso na zamba bakoti babimisi ezali plein d'eliminati baformation po ete banyokola yo banyokola be na Congo bakonyokola yo bango bakoya lisusu te bayaka lisusu pembeni na yo te batindika bandeko ya biso banyokola biso bango bazonyokola biso fimbu bango basimbi po ete babeta biso donc yango na esengeli moko na kati na biso toyebake tango na tata Nzambe ekoki esengi biso nyonso tobilongwa na kati na nzela molili oyo baeliminati baformation balingi kokende bango mo te balingi bakende na biso nyonso alors bandeko bana somi ekolo Congo ya solo te mpona moto ameyeba tout d'abord esengaka te ayeba valeur na ye soko oyebi yo moko bomoto na yo te oyebi valeur na yo te ndeko mosusu akosakana na ye boyebaka bobosana ngo te ata lelo soki omoni ke no moto mosusu ya libanda azofinga tata na yo azosakana mama na yo po ete yo moko oza botosi na papa na yo te na mama na yo te soki obangaka papa na yo soki obangaka mama na yo moto wana libanda akobanga atosaka mama ne makasi atanga toujours koma mama na ye te na koloba mama na ye te oyo eleki na mokili oyo toakovivre baeliminati bafranmason bayelaki biso tata lokuta mama lokuta baye oyo ya biso babete ignore mama na yo wana biso tokote mpe na kati na je toignore mama alors mama toignore ye mama Kongo anyokwami mabele ya Kongo enyokwami mpo te ngai na yo tobaki valeur ya mama te mama Kongo toyebaki ye te lelo tokomi kolela po ete mama Kongo mpe atikaki biso moto arespectaka mama na ye moto arespectaka papa na ye biso to respecter mama te to respecter papa te bato mosusu baye liboso na biso ale babeli kosakana biso po te to respectaki mama na biso te basakana mama basakana papa basakana Nzambe tata baekosi biso na Nzambe alokuta oyo ya Lucifer ote ye nene Nzambe bosambelaka ye oyo ya bino wana te oyo ya bino wana kufa bosambelaka oyo ya Lucifer donc tokomi kosambela Lucifer toboseleke Nzambe ya bomoi azotala biso po mibalo babi ke bakoko na bango balakisaki bango ngai bakoko na bango balobaki Nzambe ya solo azali me bango bandimi Lucifer ya te Nzambe yeyo landa ye yoka ye sambela ye boye bayebi ke bakoko na bango babima liboso bavima liboso na mokili avant bato eliminati baya avant baformation baya
babata koko na bango bazalaki mais pour na nini ba se référer makambo ya koko na bango te mais bazo se référer na makambo ya bato babimi na nsima bakoko na bango et là epesa papa nzambe kanda epesa tata nzambe kanda yango na moni atika biso yango mpo moni bakoko nyonso batalaka biso bayebaka te qu'est-ce qu'il faut faire babino bako comprendre tika bango pasi elele komona ekolekela bango mai ekomata bango ntina monoko bakomona pasi eleki bakoluka te tobungaki tolandaki nzela tata te tolukaki tata mosusu moni tata yango ya diabolo ndenge anyokoli biso nani akoloba nyokomi te nani akati na biso akoloba nyokomi te na tata bakosaki biso lokuta biso tonyokomi babisa biso kaka te masumu banga masumu ndoka azokosa bino ndoka azokosa biso pa domine biso domine mpe biso agarde biso na karte na karte na kutu na ye lelo toleli mboka ke par terre mboka ekufi so tuni bato te nous sommes des intellectuels on a des projets on a des maquettes tokolakisa bino yango tokosala bino boye nzoka te pays ekoti na kati na mobulu. Il est temps que chacun de nous ameka koluka kososola po ete ya solo biso wana banguna na biso bazo profiter na ignorance na biso po ete toignore tata toignore mama Congo toignore nyonso tomoni ke oyo balakisi biso nde eza malamu nzoka tata alobi te oyo bayaki kolakisa bino ezalaki nde mpo bakosa bino alors boluka siko nzela ye moko tata bamingi mpe babona bango koluka nzela tata bakangami kaka na nzela wana oyo ya lokuta ya diabolo. Alors mais tozokomi tuna où en sommes-nous tokomi wapi na makambo nyonso nalobeli bino sikoyo tokomi nango wapi tokomi nango ke ya solo bato ebele bazokomi tuna mais Kongo yango mboka yango Kongo eloko ne masaka te bato yango baza bato oyo to baza banyama esi bato yango bakomprena to bakomprenaka te bato yango balingaka mboka na bango to te baquestion ezokopuse biso kaka keno bato ya libanda bakomofinga biso bakomomona biso toza biso na valeur te mpo biso mo tobi mpasi ya mboka na biso te tozokanisa ke bato oyo bato misusu nde bakolakisa biso valeur ya mboka na biso nzoka te lokuta. Pourquoi les Chinois viennent tout prendre en République démocratique du Congo? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des ignares. Si on avait autant de chanteurs que d'ingénieurs, on n'en serait pas là. Si on avait autant d'agronomes, autant de spécialistes de mines que de chanteurs, on n'en serait pas là. Pourquoi les Chinois viennent tout prendre en République démocratique du Congo? Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des ignares. Il ne faut pas dire je suis assis sur des mines, non, ce n'est pas suffisant. Si les matières premières que vous avez, vous ne savez même pas ce que ça peut vous apporter, mais c'est que vous êtes un nul. Et malheureusement, on n'a que des nuls en Afrique. Je le dis, non, je l'assume. Or, les Africains, assis sur des mines d'or, des mines de diamants et des puits de pétrole, au lieu de former des cadres valables, ils s'endorment dans la corruption, dans la facilité. Et c'est ça qui est très grave. Le problème africain, c'est d'abord des ressources. Le transfert de technologie. Il faut dire ça à nos frères de la République démocratique du Congo. Il faut que le transfert de technologie devienne une réalité. Que les Chinois ne passent pas par votre côté enfant pour venir vous piquer toutes vos matières premières avec des contrats mafieux. Les Chinois, ils ne sont pas mieux que nous. Merci. Nous sommes insultés. Nous sommes insultés dans les bandes. Bana raison finga biso. Pour les la rater. Le lendemain nous qu'est-ce qu'on fait? Oh non, allons chercher les Sénégalais pour ne pas aider biso. Tout le monde va malien pour pas aider biso. Tout le monde va français pour aider biso. Ah bon? Bah tu vas comme ça bino esclave le col français. On va comme ça bino esclave le col américain. Bon le cas solution où t'es pas une banque pour pas aider bino. Mais bon ça va niama. Voilà. On va faire biso ba inutile. Nyama pour t'abattre, tu facilité, tu l'inga ressemble là. Oui, facilité ressemble la facilité. On maintenant ressemble là, on t'a condamné à zate. Mais seul travailler, on est comme difficile. Au sala, est comme difficile. Mais prier, c'est facile. Prier sans cesse, c'est facile. Mais ça là, on laisse abattre, on met les abattre, et comme problème, tu l'inga ngote. Ben je peux bon pour que nous côté nan nzambe fo na nini vaka moko la mort kufa que nous côté nan nzambe te na boy na kufa te tout simplement kasi na kufa te
bokine konde kona lobi ayebi basango bayaki na bashe wana nyonso yango ne sabandi ke bele bayebaka te la croix bomonaka croix wana basala wana eza blocage à milimo bomoni ba cimetière ya Congo ya Afrique mingi okomona ba croix komena bino kati ya nso kanti ke croix wana ezali neki mosanto bayebela bakongoli bakanisaka bakroix batia na cimetière batia na bacercueil ya kimosantu te bloqué ye esili mémoire na ye fini ame na ye bloqué yango na moni bakroix batiaka bakroix partout bakroix wana batia bino bokanisaka non soki batie croix faut kenda omate na likolo soki liwa na yo ekoki mokolo okufi sango aye abandi kolekisaka eloko na kanisaka ye kobeniri yo mpo kenda na lola omoni kaka lokuta na lokuta bandeko botika ba rituel wana oyo bayaki nango démoniaque oyo ebebisi mboka bloqué bamamilimo bandeko na biso oyo lelo tozokoloba toyeba ndenge nini bandeko na biso babouchaka te ndenge nini baboma bango bainnocent baboma bango me bakenda na bango kokende kaka ndenge wana baboma bango bakenda babloka baame na bango na nini na bakroix bomonaka wana passer message à ndeko na olobaki bakroix bomonaka oyo batiatia wana eza kobloke bino c'est-à-dire que botieke esclave na mokili batortire yo lelo kuvale batie mpe yo croix ale kobouge te tikalaka kuna bakanisi comprend très bien à passer aux autres oyo baza koyeba te bakanisaka bakroix wana ezalaka bénédiction ezalaka na bénédiction ta moko te na nsima croix wana lokuta. Voilà bandeko matondo mingi chaque jour bozo découvrir bozo ba makambo nyonso oyo toza koyela bino butu na moi esengeli mpe biso moko le ntango toza bino boye esengeli nde totelemela yango mpo ete tolite na nyonso oyo ezali koya na kati na mabele kolo Congo. Voilà Kinshasa où en sommes-nous avec les aventures de Fathi Béton. Les accords de paix, les accords partout. Partout parce qu'il y a des accords. Alors, Fathi, azo, mikosa? Tazo kosa biso. Bandeko bamituna. Fathi, azo mikosa? Tazo kosa biso. Biso tout le monde qui azo mikosa. Mais quelques-uns parmi nous azo kosa bango. Alors, le Fathi osala biloko wana nyonso azobosana ke tango eza mobulu ndenge na sabino tout le temps les taux se resserrent autour de lui ezoserre ye lokuta eleki ezovimisa ezoserre na libumu lokuta eleki ezokanga ye nani akoza etufe ye moko alelo nde sabino ke ya solo toya komona makambo nyonso oyo tolobaki lobi ke maloba na ngai nganga vie mekameka asali nini vie mekameka asali nyonso amekaka atatone échec abenga boye mpo biloko ebele oyo tozomona na Congo ifale mpo basala mpo bayebi ke makambo nyonso tokovive lelo na kati na ekolo Congo tovive yango. Félix avant d'arriver au pouvoir amona ke oui Kabila oyo politique nambe avant aller à côté na pouvoir bobayaki na AFDEL bamemaki biso na dialogue bamemaki biso na accord bamemaki biso mokili mobimba batambolaki mokili mpona kotrouver solution ke bamema biso na 4+1 nani azalaki na base to hauteur ya bastratégie wana nyonso l'Occident occidentaux oyo bayaki na base wana et aujourd'hui encore les occidentaux o bakabona binono mena biso tomoni tokoki te tokosi bango mingi mena bapesi loboko epai ya nani epai ya tipo omboka tipo Qatar ale yo comme yo babanga mpe yo mingi ale zwa bango mema bango na lokuta tokomi na Qatar lelo eloko mo ezochange te po ta nani po ta ngai na yo po ete makambo nyonso ozoyela biso tomona yango. Et puis, comment tu causes la bazoba? Tu as dit, maman, toujours continuer à canal de l'eau. Que oui, basé à la mise en solution, donc il y a un dialogue, donc il y a une négociation, donc il y a un accord. Quel accord? Donc, autant que le bilan d'accord, on dit, oye, comme il est là, Fathi Bosani ke bakene na Lemera, bakene na San City, bakene na Addis Abeba, bakene partout batamole mokili mobimba. Lelo alingo bandela bisango akiye na tour na ye, toke na Angola epayo, toke na Boye epayo, lelo komiti na Qatar. Eta Washington epayo au Qatar. Mais est-ce que tozali ba nyama tozali bato pour de ne pas comprendre que eloko moko asika bazo sala wana ezate.
Tout ce que nous vivons là, nous vivons en Congo. Et tous de nos côtés, et en plus, l'être vivre en la finalité, en la conséquence, tout le monde l'armée est affaibli. Tu as l'armée, tu as la police, tu as l'administration, tu as l'occupation. Non, c'est ça ma bé. Pour nous, parce que c'est là qui plan préparé, l'air bateau qui n'a pas de dialogue, à la fin de compte, infiltrer le biseau, bâtir le biseau. Donc, au moins, on peut bateau alors que tu es fatigué à ce salle, à nîmes. Pour l'air à lui qui veut tout au vite, tout vient à l'époque, et politique, ils ont continué à l'élo. Pour nous, il y a beaucoup qui a monté. Pour nous, il y a beaucoup qui non, oh, tu vivais en haut déjà, tu t'embolais déjà, pour histoire en beaucoup qui frappé. Bato ba lekala mboka tikala non so bazo signer eko tikala d'accord on non se signe partout ezali wana ba archive est-ce que Félix a tango tala ba corps wana que la lemera ba lebela ke ba corner na Addis Abeba ke ba ba na corner na Sun City ba ba corner est-ce que ça différent na ozo mimelanga lelo o ba ke non ouais Wagner a mwana mwasi mo azama yele ya mwana mais est-ce que Wagner a une loko nini asika ayene loko nini ya sika na kati ya table ke oyo eza ya sika par rapport à oto komona tito komi lelo esili tito komi na wapi to komi na Addis nani na Doha qu'est-ce qui s'est passé bande ko bolana les ba congolais bazali ceux qui 12 à pamba na salle et côté M23 AFC tu vas se retrouver na 95 Rwandais na salle. Est-ce que vous avez normal tout à Chilomo, tout à politique congolais? Nous va Colomboka Congo, vous avez 12. Mais dans 4 salles, vous avez 95 tout Rwandais. Si vous avez Corango, tu as signé, n'a pas Rwandais, n'a pas tout Rwandais, ou tu as signé, n'a pas M23, soit disant rebelle, ou vous avez mécontent parce que ce sont les Congolais. Tout. Au moins, c'est un Félix à même si biso. Fatio, au moins, c'est même si biso. Donc, on va doubler le kuta, et on va se faire non, et c'est qui va chez naï. Non, ce besoin comme on et l'eau a sikizate. Félix Antoine Chilombo était au courant de G.O.O. Babin, Sabsuba Matsaba Keneboy, Ayebaki, Asidaki, l'accord, Asidaki, et il fallait que, comme là où nous sommes arrivés, avec quoi ça semblait que non, Albaka ordonne sur la bangote, Albaki va encore le kuta. Ayebaki, tout comme un moment où, que oui, il n'y a pas de choix, il faut se mettre autour d'une table, côté sous ben filtre, sous la carte armée. Est-ce qu'il faut nous faire confiance à Chilombo? Tout faire confiance dans le gouvernement Chilombo? Moi, je pense qu'il va dire qu'on a gagné. Chilombo a un problème. Le problème du Congo s'appelle Félix Antoine Chilombo. Le problème du Congo, comme M. Zate. Vous êtes quand tu as ticket de temps. Oui, tu as engagé mon amour sur Wagner. Aoudi na Rwanda. Avant na Rwanda, Sala na Rwanda. Tu as quelque chose dans l'Afrique d'ici, ce que à Outande base, na yenda de Kigali. Si vous pouvez faire confiance à moi, ça n'est pas. Donc, comme nous sommes à soi, tout comme nous sommes à porter, tout ça pour y battre. Voilà, signer les accords signés. Oh, na katina bango wana na katina ngadoa, batuni basep bapesi ba condition nini, to pe ba clause nini. Oh, bango sali na katina contre ba accord ba ko signer na doa. To ko tangela bino ngo po ite bandeko epele baza ko yebate. Voilà, les accords dans Katina RDC dans AFC M23. Les victoires arrachées par les... combien moi? Les victoires arrachées par AFC bar M23 à travers la déclaration des principes de Doha. 1. AFC bar M23 est reconnu comme parti à crise face au régime de Kinshasa. Est-ce qu'on comprend? Donc, AFC na M23 reconnaît les partis en crise face à M23. C'est-à-dire que Oyonyoso, Oyonyoso leki na katina Oyonyoso leki ba crime, ba sali, ba bomi, ba ndeko na biso, na Goma, na Bunagana. Nyonso à la fin de compte, bango batunde ba sali na bazana problème, biso neto gouvernement congolais, mute bango menacer bango. Alors, voilà. AFC M23
cesse d'être considéré comme supplématif du Rwanda. Donc, babosa na bango ke parti wana ti ba signé d'accord. Mutu moko te na kati na ba politicien congolais à se référer que d'accord to signé na kati ya salo, nous avons 95 tout Rwandais et batoyo baza bata Rwanda que non, mais pourquoi tu signé d'accord na ba Rwandais? Donc comme si bango nous sommes congolais. Donc, Rwanda, wana nyonso na bata ministère ya défense, ya intérieur, ya Rwanda, ya ki wana, bako bango so ba congolais, pour ba signer accord, exactement ba signer accord na Rwanda, mais ba signer accord na AFC na M23. Alors, voilà, balobini, cessez de considérer, donc AFC M23 cesse d'être considéré comme supplétif du Rwanda. AFC M23 est nullement contrainte à un quelconque retrait de territoire conquis. Donc, biloko wana nyonso ndenge bakotaki bayaki bakotelaki biso na carte lelo baki kosile bakor kuna ezo reconnaître surtout que bayaki baganyaki terrain ezaka donc mpona bango eza epa na bango. Boye ba les dangers za wana donc eza epa na bango ba référence yango te ke non basalaki occupation babengani armée ezalaki wana babengani l'administration ezalaki wana base référé nango te ke te mpona bango totiki wana part eza mabele na bino eza place na bino nyonso wana oyo ya passé eza passé. AFC M23 est initiatrice du cessez-le-feu unilatéral entre parenthèses retrait de Walikale. Donc AFC M23 bango bato baza ba initiatrice comme ça oui déjà initiatrice il y a cessé le feu bango to bato basengi cessé le feu eza gouvernement congolais te bango donc aujourd'hui on a basé sur organiser à côté que oui victime baza donc c'est dire que bango bato ba menacer Congo bango ba bomi ba congolais mais ba congolais autour d'une table na Doha ba yemi biloko wana ntuté ba bo senti bango. Les mesures de confiance exigées par la AFC M23 seront respectées. Voilà. Pour la bango, bah oui que mais si l'on est bango, on va sengi na kati na bakor na bango et que ça respecté pour ba congolais gouvernement congolais a signé. Alors nous sommes n'ingolo banini. Félix a yebaki to comme la wana. Le gouvernement congolais yebaki que éco cédé bango. Donc ça veut dire que moto moko le bate que quitter le territoire. Donc, on va même biso na Washington, basiki biso na Doha, et balobi non, batwana baya la bango te bazala bango wana mboka ya bango. Ba se référer pour dire que baza occupant, que ba ko occupant mboka la biso c'est ba bima nan. Non, ba kombi wana. Donc voilà, là nous sommes arrivés na plan ya balkanisation ya Chilombo akenego signé oyo bano ko sa biso to komi lelo le sika to komi na yango. Voilà bandeko za pasi damawa ya komona o nyonso eyo eleki na kati na mabele ko Congo. Tango biso ba congolais toza tana biso ba be na Congo to le bela que toza un problème très sérieux ya ko vana na fati. Yene mutala la base biloko wana nyonso bandeko ebele bayeba kite bazomona on dirait que toza ba jaloux mais voilà là nous sommes arrivés aujourd'hui na kanti lobby bino na biso moko to se rendre compte que oui on a perdu beaucoup de temps avec Félix na makambo nyonso nzoka te azake na ye complice na kati ya GO tout ko vivre nango na nani bateau ya M23. Alors vraiment nazo ko bete biso ba congolais avant les gens se posent des questions. Comment congolais azazoba tina niveau ya boye? Comment kozala tin bazoba tina niveau ya boye que basaka na biso ba tout rwandais pendant plus de 30 ans. Pendant plus de 3 décennies. Na ba même stratégie, ba même bagé. Oh non, tout que tout mon boulot, tu te comme c'est bon par terre, après ba yeto solo bango dialogue, après t'infiltrer gouvernement na bango, t'infiltrer armée na bango. Non c'est que tozo bate, on va se ba kotisa, ba brassage ba nini, to comme on a plus d'officiers supérieurs militaires rwandais que congolais, bazawana, mais moto moko azo le bango te, ba niveau baksa lisusu. Oh non so ba cadre non sa M23 ba roya na Congo ba côté na Congo muta opinir bango azate o ba poursuite ba longa ba tchela bango ba nini ba condamné ba nini mandat d'arrêt international c'est fini donc ba annuler nyonso
Donc bakora bandeko na biso bakufi o babomi na kati na Bunaganda, Goma, Bukavu bake 0. Bokinga très bien, bandeko na bake 0. Donc justice exacte. Babosa nyonso ba façon non, oubliez ça. Allez, voilà le présent, allez, mettez-le là-dedans. Allez, 4 plus 1. Bon, moi c'est commis 4 plus 1. Oyo ba Ruberwa, bazaki ba président, tout ça, ba to zongeli yango. Au moins si on bataille, si on memisi biso, et si on memisi Congo. Matondo ba kera, matondo ba like na bino, matondo poeti ya solo o nyonso zo ko sala na kanisi bandeko ebele. Baza ko ba teke nyonso wana oyo bango ba memisi biso ti awa ba ko futa. Ne vous en faites pas. Bobangate. Voilà bandeko bana some kono Congo comme to bandaki na sujet wana oyo ya ko sabino ke ya solo bomona kike bandeko bile batuni. Roi belge alobi nini pour na Congo. Roi belge na ni discours na très bien pour la Belgique. Discours na ezra ki hier oyo à propos ya fête na bango ya indépendance le 21 juillet 2025 fête na ezra ki lelo. Na message à roi na yote ce Congo existaka. Na yebite ce que Congo existaka. Donc ignorance, donc à ignorer Congo, c'est comme ça yebi que tout Congo que quelque part il y a une nation qui s'appelle Congo. Le roi belge Philippe. À ce discours na ye, biso nous souffrons au Congo. Il y a la guerre au Congo, il y a des massacres, il y a des génocides au Congo qui se passe yaza wana roi. Et appelle même toujours na kanzi mikoro batwaza ko kufaka na Congo ayebi. Mais roi ça le message na ye tuko changu tout et puis ça kanda. A passer message na ye a ignorer totalement Congo. Alobeli bitumba eza ko leka na Ukraine. Aleli massacre zo leka na Palestine. Bitumba eza ko leka na kati na Israël. Na Palestine na Iran. Donc Congo attend un petit mot à Congo na yokiti. Pour Congo est en guerre. Bah, tout ce qu'on a vu comme arsenal militaire aux Ukraine aujourd'hui est na Congo. Nous c'est na Congo roi yebi. Ils sont au courant de tout que non les armements autonomes en Ukraine non sont bah français va même yango na Congo. Parce qu'il y a une guerre, il y a une grande guerre qui s'organise au Congo. Mais comment cause au boss na ke Congo est en guerre, batazo kufa na Congo a boss na alobi na ngo kututé. Na kana tala message pour nani. Suivez-moi mes chers amis. Ce qu'a lobi ango parce que ce mona nema lobaka ke na katia juge parti na katia tribunal ndenge za so juge makambo abango condamné wana akoluka aluka zappé ango. C'est textuellement ce qui s'est passé avec le roi. Donc, Bayebi, Makamu, tout court, nous sommes les Congo. Ils sont au terre. Commanditaires, il y a Makamu, les Congo. Bandaka, à l'époque, on a 94. Bayebi, Makamu, tout, on les Congo. Alors, Bango va souhaiter que Nini, Bameka ko zappé ango, Bameka ko zappé, Ameka ko lobelangote. Alors, le massacre, parce que se condamné, yemoko poete, yemoko akomifunda yemoko po, bato bazo ko bomba biso na Congo, bato bazo tinda bango, banani eza occidentaux. L'Union européenne, comme Mori qui a financé, a financé Rwanda, alors a condamné Rwanda. Pour ce qu'on parler sur ce massacre-là, c'est comme ça condamné Rwanda. Ce qu'on parler sur la Makamozo de génocide, ozo le Ganakati na Congo, crime contre l'humanité, ozo le Ganakati na Congo, et cause la passe mingi pour na yemoko. Mais ne vous en faites pas, Makamo nyonso, oyo nzambe tata, azako mema bango, malembe, tuzako koba yango, bobangate poete, toko mona ngo, voilà, oyo nyonso, ezali koleka wana, regret ya mingi, toko mona que vraiment, le roi n'a pas parlé du Congo. À celle même allusion que non, quelque part il y a dans le monde, il y a un pays mort comme Congo, bah massacre, ça qu'on a rien. Et tandis que Moutalinga a plaidé cause à Congo bien, n'a qu'à le monde et dans la Belgique. Mais ceux qui Belgique ont plaidé cause à Congo, comprenez,
Voilà, mais c'est bien que le grand complot est là. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, mes chers amis, pour comprendre à qui nous avons affaire. Donc, nous avons affaire na bango pour être bango bato, basé na origine, ya makamu nyonso oyo, ezali koleka na katina mabere koloko. Allez, tokei tozongi na katina ville ya Kinshasa, na katina ville ya Kinshasa, batini biso image, balubi kuna, ba jeune ya Tchangu, balubi pona bango, la porte n'existe pas, alors, basé na mibeko na bango, na ndenge na bango. Mibeko na bango, ba benga na gouvernement te, mibeko na bango, basala mobulu, entre bango na bango. Allez, c'est parti. Pas de passage. Avec un passage de bandit. Et là, on dit, maintenant que vous êtes à la Kimbuka, et là, on dit, Aboyi kabasele songa mabange za. Bange za leo. Aboyi bazongi si kabasele. Batimi bapolisie bamana batimi. Bapolisie batimi. Bapolisie bamana batimi. Bapolisie batimi bamana batimi. Voilà, mes chers amis, où est l'autorité de l'État? L'autorité de l'État, zate pouvoir, et ça na balabala, ni nous savons que Mboka, ezali, yakokufa poete, voilà, police, akimi na eba, si aboyi makamparte wa kuluna wana, basale bango pe makambo ebele, bana raison, bakina bango poete, bamoni, tina mokote. Alors, mes chers amis, tokei wapi tokei, na kati ya makambo yo, eza koleka, où les gens ne comprennent pas, roi na bango bako jouer na kati na société. Bandeko na kati na kati na Congo, tout le monde a bandeko beto sa remarque sikoyo. Ma hérité que le gouvernement ou la présidence a un devoir nae face à la population. Que le gouvernement a un devoir. Quand c'est un devoir, il y a gouvernement, la présidence, ezali et pas la population, ezali droit. Donc, on attend pas une bango, il y a devoir, et pas il y a Congolais, non, la seule explication, monsieur Ebele, ils ont droit. Nathan, comme devoir, et pas dans yo population, et pas l'état comme droit. Donc, droit et devoir, deux choses. L'État a un devoir. Il y a ça la pour protéger la population, il y a ça la population dans la l'aise. Pour être la richesse non sur Mboka. Ils sont gérés par un groupe de gens au Bengi gouvernement. Bah, ça ma responsabilité, ministre du transport, ministre de la santé, ministre de la communication, pour gérer Mboka. Bato les bazo gérer Mboka, bah ça la non soké Mboka est tongama est kende na ndenge sengeli. S'il s'agit de l'eau, ministre Ouazali énergie, Ouazali responsable ya maï, il faut ça tout à financer, à fournir bateau maï. S'il s'agit de l'électricité, ministre Ouazali na katinango, elle a obligé pour la devoir naïe, il y a que sabino maï to courant, to transport à malamu, to banzera à malamu. Il y a devoir na bango. Nous allons droit na yo. Mais ceux qui doivent vivre avec des amis, avec Bandeko, Oyo, bazaba illettré, qui ne comprennent rien, que droit na bango, moni que l'État azawana, mbongo ezana caisse à l'État, ezaya Félix. Mbongo ezana caisse à l'État, ezaya ministre. C'est regrettable, on doit ignorer les inutiles. Quand les gens de l'extérieur nous incitent, que tout ça va ignorer, tout ça va inutile,
à cause de cette histoire, parce que tu yébite que ozana droit na yo ya kotomboka. Pour les locaux sali ya yo, intérêt, droit ya yo. Et l'État a un devoir à remplir. Pourquoi les élus de CGO? Les CGO, pour que tout le monde y a mingi par les talibans. Des illettrés. Des gens qui ne comprennent rien. Donc, nous, sur le gouvernement de Sombaka, pour la banque, ils allaient fati. Ils allaient un bon fati, mouta sombi. Donc, ça, on va dire que non, ils allaient le gouvernement congolais qui a acheté, mais lui, que fati, mouta sombi. Le ministre, nous sommes dans la fonction, dans un rôle à jouer. Pour la bango, c'est Fati. Même où est-ce que Tonga, c'est Fati Mutatongi. Ata bâtiment Tonga, c'est Fati. Ozomana ki bonyama oyo ba Congolais belé baza ko bato baza ko encourager le mal ba tongela l'élite bango moko. Pour leur ministre ayebike ba yeba na bango te tika na kosomba ka lepo ke mbongo pe ya bango na kosomba pe ka ndako wana na kotonga bango ba vandi na ndako na butu na ndako na bango na sala na kana po na ministre ba ko banga. Pour ba yebike bo yeba droit na biloté. Mais somme ba droit mais atongi ndako na moyenne. Asomi bona moyenne. Asomi montre wana ya 280,000 na mbongo nini. Biso tsala tsala courant. Tout maï. Salaire n'a ni ne permettre Denis Nyanke le salaire n'a boni ou permettre à zo montre à 280,000 euros dollars. Muta tunité il est qui n'est wana mais quand on va fitter yo kabuzoba. Na jibu image wana poete na l'accès bino eloko nini eza koleka na kati na mitu ya biso ba be na Congo. Voilà. Bonjour les groupes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au port des bananes. L'histoire vraie. Ah ben en français. Hein? Et comme on dit souvent, qui mon ami, on est là. Voilà. Nous y sommes en face de 3 bateaux de pêche. Le gouvernement congolais a acheté pour l'intérêt du peuple congolais. Puis là-bas, nous allons remarquer, il y a Patrice Emery Lumumba. Et ici, il y a Simon Kimbangu. Les bateaux de pêche. Les autres ont acheté pour eux-mêmes. Voilà. Ils ont acheté les bateaux pour eux-mêmes, pour leur famille. Mais notre président a acheté pour la République. Pour la République démocratique du Congo. Donc, leur président a ce non, ça c'est pour la République. Et voilà. Vous allez remarquer. Voilà, c'est triste. Etienne. Et voilà, des petits bateaux. Donc, à Saliango, les bateaux, ils ont honté pour le président de Moussa Bateau. Ok, nation est zombie, pays est zombie. Et là, à se comparer à Banani, n'a pas qu'à on choisit moi petit bateau dans la pêche. Et là, on s'en fout. Mais on a nation qui sont en bateau, mais qui est boité. Tout le monde va boire nation qui sont en côté. Faut nation sur un bateau, ils ont mérité que oui, on les allait bateau à Mounene, on les a bateau de pêche, l'État a sombi, gouvernement a sombi, Fatim a sombi, mais l'État a sombi. Voilà, triste, autant que Mona, n'a pas de Konabiso, autant que Mona, Bassel comme maquette, à retourner à l'hôpital, à retourner à Niniboy, à retourner comment on dirait à 2 km, Bassel en publicité. Mais vous n'avez pas honte. Nos routes, ils ont droit na bango basalango, devoir na bango plutôt basalango, et puis beaucoup monsieur bango. Ah, Tongi, oh, vraiment, mais vous êtes des malades. Vous êtes des inutiles, vous ne comprenez rien du tout. Tant que vous avez commis ça, bango, et puis ça m'a tout ma casse, ah, oui, tu sais que mon kebo te fente bango, tu sais que mon bouc te tiki. Ben oui, tiki, ils ont devoir na bango au sol. Et ils ont droit na bien bénéficier na. Donc, voilà quand vous comprendre, et là, on dit que tout ça, bandeko belé, comme si bandeko musuba zoba, likolo ya biloko oyo ya mikemike oyo boza koloba boza kolakisa biso et tandis que ekolakisa mate ekoloba mate po ete ya solo nyonso wana ezali oyo ekosala mate. Allez, bandeko tokei na kati na
Sud Kivu. Na kati na Sud Kivu, qu'est-ce qui se passe là-bas na kati na Sud Kivu? Je tiens bien audio. Suivez attentivement comme ça na usabino et le gonezawana. Sasa habari ni kisa tunaongea na wewe ni kama vile. Voilà, c'est important. Nazo expliquer bien. Habari ni kusema kama General ya Mungu wa M23 iko hapa. General Sultani Makenga ndio kwa komanda wa operation zote. Iko hapa. Nani nataka mtautoa wao kama sawa. Hii ndio kwa ndio kwa mrenyo motel Nord Kid. Hotel na kwa Mwemba. Ndio ndio kwa motel Nord Kid sasa iko na panga plan. Sasa kubomola Luvungi na Ngeuzi na kubomola Kaziba na Ngeuzi. Luvungi na Kaziba. Bandeko, qu'est-ce qui se passe là-bas? Réunion moko ya kabaka te le kaki depuis hier. Na kati na mboka Bukavu. Oyo erenisaki état-major mobimba ya ba occupant. Tant bazo distraire biso en allant signer les accords là-bas na kati ya Doha et bango ils avancent. Baza avancer na nini? Bande komo yo pobo et min kati na biso baza ko yebate réalité la situation exacte qui se passe sur le terrain. Donc là ils sont en train de nous distraire. Beaucoup parmi nous écoute na bango ezali na Doha. Ah, balobi nini oh, mais tandis que tout Rwandais avance. Basalaki réunion moko ya makasi ndenge ndeko akolobaka na hotel moko monene na kati na Bukavu, basangisaki ba chef d'état-major na bango nyonso bayaki wana. Pona nini? Pona assaut final sur Uvira. Bakutanaki, basololi, bazwa disposition ndenge nini babotola Uvira. Mais kuna bazo silise mikanda. Chilo, ozo mema biso wapi? Chilo ozo mema biso wapi? Otiki Goma, otiki Bukavu. Sikoyo balingi bazwa Uvira. Yo ozo distraire biso po bango bazwa Uvira. Yo bengi Bitankwira, obengi nani oyo bakobengaka William Yakotumba. Oyebisi bango ba distraire ba mai ba distraire ba mai ba que nous sera identification ba s'identifier. Et dans l'entretemps, les autres sont là en train d'occuper le billet là et ils font des réunions pour faire la sorte finale sur Uvira. Bandeko bozoko yoka te bozoko te. Bandeko bozoko yoka information au tuzako pesa bino outé. Le pays est en danger. Le pays va très mal. Et alors, na base nango, ceux qui bandeko bozoko de biso bozoko la blague, mboka wana mingi boko regretter. Lobi boko mwana makamo Félix asala na mboka wana mingi bako se suicider. Mingi parmi biso bako se suicider parce que ba betelaki Fati Tolo kande kona bango pouvoir za ya bango. Mais ba vandi ba sur le côté, ba lui rien. Et oui, ba mingi c'est vrai, dans le sabine toujours ba mingi baza wana baza batumoko baza mériter te baza considérer comme congolais. Voilà, na kati ya makamisa koleka wana na kati na kati ya Sud Kivu bazo préparer bazo babotola Uvira. Bazo préparer batika Bukavu te, batika kite Goma te, bazongisa gouvernement congolais Goma na Bukavu te, mais bazo préparer babotola Uvira. Est-ce que vous voyez très bien? Bitumba eza na kati na Uvira. Bitumba eza koleka tout autour la Uvira. Félix ayebi ango atili ba soda oyo ba Jean batu ya M23 o ba sali kokosa biso ke ba wuti kitona ba ye pona ko renforcer wana pona ba botora ba yaki wana te po bengana ba force négative o ya M23 na AFC rien depuis ba ya ba sali ambiance na bango ba l'accès tout ba zo la disposition si ndenge nini réunion o ba sala ki lobby et que ba sala ndenge ni poete ba botora Uvira. Na kanti boyoki muta koloba teke lobby que non tu veux pas quitter les arabes ndenge wana to zako loba ngo ça fait plus de 2 mois 3 mois to zako répéter les camboyo et les députés les sénateurs les ministres congolais bazo yoka biso bazako landa bazako yeba notre vérité parce que nous avons ça bango te biso zo la vérité de ce qui se passe na katina Uvira na moment oyo
nzambe kata ta moto azali au contrôle to tala ndenge nini biso to soka biso na bango ya solo to lâcher les bango pe prise te wana assuré bino ke to lâcher prise ya Bukavu te ya Uvira te total ndenge nzambe azokumba biso. Alors toke na kati na mboka boma na kati na mboka boma accident moko na kati na l'océan esalamaki bandeko tozili bino image bolanda. Voilà mes chers amis, bateau de pêche à chinois na oya Congo fitir de moto oya ba chinois ale ezindi na kati na mai. Voilà bandeko owana utoleka na kati na mboka boma esengere kiboyeba makamoza koleka kuna. Bon no bandeko toke na kati na oyo mbata ya mukolo oyo frappe nos ancêtres oyo za koleka na kati na mukili. Et loko nini oyo ezali koya bandeko bolanda otobaki karma ya Nzambe ekorate te po ete tango nango ekoki tango bato nyonso asaki mabe tolobaki nalobelaki bino na bino retirer ces contrats ces accords là retirer ces accords tolobaki yango bana bilaka bana elonga balobaki bo retirer accord. Donald Trump
abeta sur d'oreille. Félix Chilombo abeta ngokara. Ah, papa. Ah, bande kobo yoka. Oh, bazo yoka te bazo moni to sala ba blague. To pekisa ki Chilombo ke no stine ba korte na Washington. Akendaki so na ye ezo la lema. Te koloba, bo sinaki, bo retire yango, bo anile yango. Donald Trump alibite ngai fona kela tini ba pasteur na ye. Habité, ce n'est pas la solution. Mboka on a mboka kimbangu. Mboka tata nzambe ampungutu lendo. Kotina ba pasteur na ote me retirer. Pas ben comme on a déjà. On nous a confirmé. Ah ben comme on a déjà filmé na ye. Mais abeta ngokara. To bana lingala. Abeta on dirait a te rango rien. Ba to c'était a ça rango rien. Mais donc kabiso keneka to liko ko bare milimo wana na kata Congo. Le to kabiso ba pasteur ba banga biso kuna to zo milimo wana. Donald Trump a pensé comme ça. Mais, oh, ils ont le contraire. Allez, bolan. Image au toro tira bino, ils allaient les camo, ya mindele metotel bino pour boyeba, et l'autre nini oyo, Shocking news. President Donald Trump is dying. White House confirms chronic illness. The world is in disbelief. The President of the United States, Donald Trump, has been officially diagnosed with a chronic and life-threatening condition, and the signs were there all along. Just days ago, Trump was seen attending a soccer match against Chelsea. Visible bruises on his hands, alarming swelling in his feet. The footage went viral, sparking endless speculation. Today, the White House finally spoke out. In an exclusive interview, Carolina Habit confirmed the president suffers from chronic venous insufficiency, a disorder that prevents blood from circulating properly. If untreated, it could cut off blood flow to the heart with fatal consequences. Republican leaders have rushed to post messages of support, but across the country, a different narrative is rising. This is divine punishment for the unjust mass deportations he ordered, say thousands of immigrants and activists. Is this divine justice, or simply the toll of age and stress? One thing is certain, Trump is facing the darkest battle of his life, and this time, it's not political, it's mortal. Want to stay informed about what mainstream media won't show you? Share, comment, and click. Voilà, les chers amis, bandeko, nakadisi, oyo nyoto bisabino ke, karma ya nzambe ekoki. Alors, Trump a malade, a hospitalisé. Qu'est-ce qui se passe avec Trump? Donald Trump a maladie, balobi ke maladie wana, maladie veneuse, oyo ezali rare. Maladie moko na karibo moni posone déjà eza mobulu ezo sansa mobulu mais si ça moko ezo déconner eza ko yebate ba mais si c'est côté des ordres na kati na nzoto azo yebate loko neza ko yela yi azo ko belela na ba pasteur baza ko sambela me balute milimo ngo eleki makasi oyo memiso maladie rare oyo. Voilà ce qui se passe na kati na mboka Washington na kati na États-Unis d'Amérique oyo bachaki temba zo bosana ke mboka wana Congo obotie maboko tolobaki yango. Donald Trump, attention, Donald Trump a quelque la piège. Le piège de qui? Le piège de tout Rwandais et de Félix Antoine Tshilombo. Oba kote na kati makambo oyo mona ngolo business. Mais tandis que tango wana oyo ezaki ya business wana ezaki tango ya poisson, c'est du passé. Et le les attend à verso tango ya nzambe ako ça la business te omoni. Nese bino ke frappe ya nzambe zo umela soupe. Frappe à ancêtre Congo ne tarde plus. Et voilà, Donald Trump est frappé. Et ben ndeko comme ça tout ninga mais ndeko mais oyo tomoni ba frappé ba kamazo mon maladie mo rare ba zo comprendre na ngote ba zo mon ba traitement na compliqué diagnostic et mon compliqué mais pour la nini nzambe na bino azo frappé Tshilombo te ndeko mo tout ninga pour la nini mvuruzi kimbangu azo frappé Tshilombo te pour Tshilombo dasra mabe na kate Congo. Bandeko la réponse est la suivante. Bovanda. Oyo zo egoyela Tshilombo. Bo comprendre ngote. Nzamba zo tika yakende. Bankoko bazo tika ye. Akimile. Mabe na ye nyonso elakisa polele. Nabi ki vient meka azo meka. Azo meka. Azana bateau bazo sécurité et ça n'a rien. Mais ceux qui bilembo ya temps oyo lakisaka. Azo mona ngote. Oyo ko yela Tshilombo na kanti boko mona ka ba laksaye macha tembe ba lakse muki a tembe mais papa mama oyo ko ya bande ko Tshilombo mama Marthe bande ko nae la famille a Tshilombo il est temps le koso besoin le koso pouvoir le pouvoir c'est à nous non le pouvoir ce n'est pas à vous avez trahi la nation Congo vous ne méritez rien sur cette nation et vous allez le perdre bon perdre non ce bozo kangate.
na banda na banda est-ce que na change maloba banda na banda ko avertir bino na change maloba na lobela même Hippolyte Kanambe na bi Hippolyte yebaka ngoko za mukangemi obana tourna kaka wana obana tourna na Congo ti ono la jugement na yo voilà na kanto boyoki comme bimini ni jugement na yo comme Tshilombo aussi jugement na ye je suis bao bazana miso mona basi ba mona déjà jugement ya Tshilombo ndenge ne kozala basi ba mona ngo ba yebi yango toloba bandeko bandika ko croire ko ndima ngo te bon de kamote to continuer pour être toyeba sort nini oyo ekozala réservé et pas ya Tshilombo na mikolo oyo ezali koya. Voilà bandeko bana so mikolo Congo. Alors tokei wapi bandeko botala makamezo na kata mukili bate bele bazaki informé te na situation nyonso oyo ezali koya na kati na monde. Le monde bouge mais les gens au bazar na kati ekolo Congo biso ba bena Congo toujours koyeba te ke mokili eza ko bouger mokili eza ko bouger to ko mona bandeko bolanda nano tomoni bandeko balobi banyama bakini zamba babani ko kota na mboka bolanda. Bon, D'ailleurs, tu parles de Yellowstone, les amis, tous les animaux sont en train de fuir la zone du super volcan et personne ne sait pourquoi. Ouais, tous les animaux, hein, les ours, les buffles, les bisons, les oiseaux, tous les animaux sont en train de fuir la zone. Là, on parle pas d'une petite migration, tu vois, on parle pas de 2-3 ours, non, c'est des troupeaux d'ours, le truc qui ne devrait pas arriver. En fait, les ours se déplacent en grande famille, tu vois, mais jamais en troupeau de 10 soins. Et malheureusement, on sait pertinemment que quand les animaux fuient des zones entières comme ça, c'est qu'une catastrophe naturelle est imminente. Mais là, ça rigole plus, hein. On parle du plus grand super volcan au monde. Et en fait, ça fait déjà des mois et des semaines qu'il y a des signes annonciateurs de quelque chose de grave. Il y a une activité accrue en fait sismique. Juste la semaine dernière, il y a eu 10 séismes sur la même zone. Il faut quand même savoir que si Yellowstone entre en éruption ou du moins explose, ça va impacter la Terre entière. Alors les États-Unis, on n'en parle même pas, et on aura la moitié de rayé, hein, qu'on soit clair. Par contre, il va y avoir une chute brutale et massive des températures sur la planète entière. Et je vous parle même pas de l'économie mondiale. Hein. L'économie mondiale pourrait mettre 20-25 ans à s'en remettre à minima. Pour finir, en fait, Yellowstone entre en éruption tous les 700 000 ans. Il faut savoir que la dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était il y a 640 000 années. Voilà, mes chers amis, la Kalisi, c'est toujours la bino, loko pour nous bino que bon moi na monnaie en Zambie. Et toi, Nzamazo me biso wapi. Nzamazo me biso wapi. Il est temps que moko na biso ameka koyeba ko analyser et loko bozo mona on dirait ma seki mais eza koya ya monene na mikolo yo ezali koya. Alors Toyo Kanano, l'explication Oyo, il y a volcan. Il existe un volcan qui, s'il entrait en éruption, pourrait changer la forme du monde entier. Il s'agit du supervolcan de Yellowstone, l'un des plus grands et des plus dangereux volcans actifs de la planète, situé sous le parc national de Yellowstone, aux États-Unis. Ce volcan n'a absolument rien d'ordinaire. C'est un monstre endormi, avec un cratère gigantesque de 55 km de long et près de 80 km de large. Il est aussi la plus grande source d'eau chaude des États-Unis, avec des couleurs vives semblables à un arc-en-ciel. Mais derrière cette beauté se cache un danger qui pourrait Le volcan Yellowstone est en sommeil depuis plus de 600 000 ans, mais il est déjà entré en éruption 3 fois au cours des 2 derniers millions d'années, provoquant à chaque fois d'énormes changements climatiques sur Terre. Selon la NASA, Yellowstone est considéré comme l'une des plus grandes menaces naturelles pour notre planète. Et certains scientifiques avertissent qu'une éruption pourrait déclencher la 6e extinction massive, comme celle qui a anéanti les dinosaures. Et si l'éruption était plus proche qu'on ne le pense, sommes-nous vraiment prêts? Merci. Bandeko, bon, moi, on a sélectionné les images pour vous dire quoi? Les gens qui sont au Congo, les politiciens, Félix Tshilombo et ses amis, une bande de voleurs qui volent, croyant que demain, ils vont aller se cacher quelque part. Bon, moi, je mon anzambe, je que si comme on tient le thème, bombana, kuna balachibino déjà voyez baradia que kuna baby, kuna eko beba, mokile eko beba, si comme bien qu'on bomba na wapi, ah na kalise était abino, bon raisonner, ne rigole pas si bon raisonner, ce qui vous arrive, bon raisonner, bato nanzabe bazo le belabino, ban le loga bazo le belabino, mais bozo so doit bokangi na bino ta ko na pa bona. Bilembo yango wana bako mona pa ya Donald Trump bilembo yango mona ke pa ya oyo yaki na Congo oyo ko lobela yoke te boza ba diamant
ataki tembalo te na kokosa bango bomoni boluka kabilembo boyebaka oyo nyonso nzambe azosala bomoni yango maseki matali bino ngai nalobaki nalobi boyoki c'est bon boyoki te bokanzi ke mpo lesenu bose repentir bolimbisama suba bosenga bolimbisi botekaki Congo bosenga bolimbisi mabele wana basakanaka nango te mabele ya tata nzambe mabele ya Congo bino bozosakana nango kotrahir yango boye Félix okoregrete toute ta vie bankoko na yo bana ya bana no bakoregrete nalobaka be maloba nanga nganga bakoregrete bi toboyokanisaka mbongo ekosala biso bonheur tokanisaki mbongo ngo omema biso na lola na planète ni tout ça bokomona oyo koyelela bino na Congo bokobanda kolela soki toyokaki tokanisaki mbongo nde te mbongo wana esala rien il est grand temps bocomprendre basimba ozomona wana namoni ministre na nga Augustin Kabuya ye ezo eyindeli Kabuya alobi nini Jaco ta haine te perdre te perdra parce que la bonne ici la haine Augustin Kabuya kuye so ani na communiste wana na mona zele ko mata okoma na yo mutu ya soki ni soki ya nanga Augustin Kabuya tu penses on a so tel pena muto à cause la influencer na buzoba so tel pena longi ya tato azwa liboso na yo tuna chilombo ngana ko bo influencer ngato kene pa fati bosala fati na la niet kene pa nanga bo tinelinga batu na bino bavoka na bino na bla misa bato Augustin Kabuya botilenga bavoka na bino bosala baje yaka to sala lokuta na bino ngai nazali moponami nazali le grand sacrificateur nazaya bukete bo bokofuka na makolo yo bokofuka bokosenga pardon na makolo yo Augustin Kabuya retiens ça ne biso que nazali le grand sacrificateur bino nyonso bokosenga pardon pardon toyeba bokosenga na lobi yango bien na misa batu bozokanga bokosenga pardon po nzambe oyo azosala na mboka wana bodétruire yango bokanisaki bokolonga te soki boyokelenga dès le départ nde makambo ezoyela bino koyela bino te surtout mpo na bana na bino monsieur Augustin Kabuya surtout pour vos enfants ayez pitié de vos enfants ayez pitié de bakoko na bino Augustin Kabuya dis ça Félix ayez pitié d'eux s'il vous plaît bana batu bakoko bana bakoko je parle pas de bana mais bakoko na bino baza ba innocent bana wana mikolo na innocent bakofuta yango il est grand temps pour vous de comprendre que on a créé le Congo totika baje pour la jeune sur sali bomo to comme na era verso la vérité est là bon que non nulle part Augustin Kabuya bon que non l'argent que non nulle part de papier là nulle part vous trahissez ma belle école au Congo pour l'argent pour un tapis rouge pour l'honneur mais vous êtes des malades parce que ma belle on est un nzambe tata ce qu'on a peu madame moi dis-toi il y a moto moko au-delà à ça que peut pour madame moi wana ko sakana na été ko monela ba kongo ko boma ba kongo te na nzala ko zangisa ba courant te ko to tirer bango te ko boma bango ko ba wampanga te ko boma bozo boma batu wana te po boko futa yango karma boko futa osopaki makila okofuta makila oya boma ki ne pe akokufa na epe bone te na kango tango yango yo wakoloba kino nayebaki te on se retrouve seul on se retrouve te na bagarde corps na yo on se retrouve te na banani oh non wana banani wana babase viva te bakozala te kala te bakozala te yokanga na bokeli yo kala te bakozala te nyonso bosala force de progrès pour détruire la nation pour détruire ba Congolais bo torturer bango bo détruire bango papa bena Congo bana na nzambe bosali bango na bino pesa bino conseil attention boyoka ngai boyoka na bino ngala za na besoin mbongo te Augustin Kabuya na besoin mbongo te na besoin mbongo te que yo influencer nga pour l'argent na toucher ba mbongo liboso na bino nyonso oyebi
oyebi na liboso na bino nyonso boza Félix liboso na bino nyonso grand producteur oyo ya batitre bela mokili grand producteur nga nasomela bato bavoiture oyebi so moto aningo influence ke non te influence ya topesa ye mbongo kosa bana mike wana bazokota ba YouTube wana bazoluka mbongo nga nalukaka mbongo te nga naluka nake tout d'abord respect na bana na nga respect na bakoko na nga le bazalaki non notre papa notre coco Sofraka baniko loba il avait affaire avec qui il avait affaire avec un groupe de gens au bazalaki on est bon il a été comme ça comme quelque part on parle le nom de Lumumba comme quelque part on parle le nom des autres Oyoba Lite Sankara. Comme l'héros, je suis très fier d'appeler le président Ibrahim Traoré. Mon fils Ibrahim Traoré, j'ai fier de toi, président. Il n'est pas de chez moi, mais tout ce qu'il fait là, c'est on est là. Pour les gens qui ont vraiment pour les gens qui ont Félix Chilombo, au sein des choses au Congo Mobimba, et c'est de trouver Bana Bazo. Qu'est-ce que Bissot Bino trouvé la rani? Bana Balia, classe de Malamu, éducation Malamu, Banzera Malamu, Congo, qui est ça, Léopoldville, Mputi Abato Moindo, ils ont l'image d'Ango, pour Yaki Molvike, Batouti Rwandais, Batuma B, détruire Mboka, Belge, Batuma B, détruire Mboka. Mais Bino Yebo détruire plus que Bango. Naza content bino papa. Augustin Kabouya. Naza content on a besoin de ma que oui c'est bien bon parce que moi je connais bien mon pays. Je connais surtout Kinshasa. Je suis né grandi à Kinshasa. Nayebi Kinshasa. Et c'est là qui beau été. À l'époque tu as dit bah mes collègues pena boti au moins le lobo comme si mai nzela poto universitaire wana. Ozobela au moins steke zoya au moins OTC de recevez pardon donnez-nous les tickets. Biso bana mikie baba ozo kota otoba batata bazo bimela na bar yo masolo pour comprendre batata bazo bina na bar na ba mama bozo tela ba costra batata bazo bina moso vieux moso so nzela bana bolunga wala bozo banga tata moninga bozo banga bebe lobela bana bono banga se bebe lelo bana bono bazo banga tata baninga lelo na Kinshasa bana bono bazo ba ke wana tata wana maman va respecter. Boto sur l'église meke. Bo quand c'est la distraction non, to distraire bon église te nzambe ba kosa kaite. Nzambe ba kosa kaite. Akotika la nzambe tata. Yo kan le wana le belio le lo Augustin Kabouya, je m'adresse à toi. Félix Zawana. Bo monja boko na suka. Boko na suka. Bo luka ndenge nini boko remédier sans appui extérieur. Doate, Washington te, Rwanda te, Uganda te, Angola te, Congo Brazzaville te, bino moko na Congo. Pas sincérité. Boza la sincère, c'est que nous avons benga bino. Boza la sincère dans le bana bino. Boza la mea culpa, sincère que oui bande ko ngai bo limbi sanga. Tricherie te. Na oui sincérité na monoko na yo na Félix. Boli bo ce que bo sali ango te. Na beta no babwa. Ce que bo sali ango te que Félix a bimi à lui bande ko ngai bo limbi sanga. Na bomi bino nzala. Na bomi bino mboka, na bomeli bino minda, na bomeli bino nyonso, bolimbi sanga. Tricherité, na tike bino pouvoir na bino, bino nzamba poni, boza pouvoir. Il est temps de le faire, à toute urgence. Koningate nzamba sale la bino, koningate mvuluzi kimbango sala, kimbango ya nkamba te, kimbango na oloba mvuluzi kimbango na ntungunwa. Na bi simote. Mamba bate okobe simo kimbangu na lui simo te na lui mvuluzi kimbangu dan tungunwa tuna oyeba bane longo bakobisa yo soki bo sali yango te ukiseka bo tiela ozonda nanga bien Félix est là à côté de toi bozonda nanga bien na sina pese bino ultimato mebele na ye wana pa na besoin ya 1 euro na binote en flatter binote na na besoin tala quand on a besoin d'argent to tchaka boy. Mes frères, bande ko ngai bana nsome ko le Congo, to sunga nako, bo sunga chaîne na biso, au moins combien? 10 euros, 20 euros, mbonge, belé le qui 2 millions. Ndeko chama 20 contribution s'il te
Contribution silité bocha. Hein, Augustin Kabouye, ça c'est pour te dire, pour te montrer l'exemple, ce qu'on fait. Toyaka wana teke po, to luka ya mingi, po ya mingi to zwa yango. To sala tout ce qu'il fallait faire dans le monde. Et Nzambe a permettre nga lelo, na ya liboso na bino sa musala na zosola. Pour na ko sauver milimo ya bandeko yo, bokoti na bango na zamba. O bino bokoti bango na zamba. Basi bokomisi bango mibali, mibali bokomisi bango basi. Tata lobi. Voilà matondo bandeko bobo sanate to tiki cotisation na biso te essayer to sunga bana na biso o baza na kati na zamba baza ko lia te baza ko mela te l'état za te pas sunga bango mi bazo bundela mboka banani ba sunga bango za biso ngai na yo na kanisi bo moni papier na biso o toza ko tia to sunga na pour ete ya solo to na besoin que lisungi e ko sunga mboka mbongo ya makila bakite me mbongo oyo ya musala na bino bozo sala ba job na bino bozo sala ezana valeur koleka mbongo oyo ba détournement oyo ba makila ba na besoin mbongo oyo bino oyo ya motoki na bino matondo. Voilà bandeko na biso to suksi wana to pese rendez-vous na biso lobi bolimi si bandeko boyoka kama voix ezo ke sala mo mobulu moke po ete lino ya suka ko sala mo passe moke mais les camotés déjà c'est bon, c'est déjà arrangé. Voilà matondo na bino to kotana mukona lobi nzamba pambola bino limon tata nzambe ampungu tolendo oyo mvuluski mbangu dan tungunwa oyo mama kipa mvita ndona oyo bankoko na biso bankoko bobwele na bankoko na bino bazo sala bankoko na bino bazo sala makamu ici c'est boyebi yango te baza fier na bino encore bayoka ke bana na mwana na nga abelela kinga po papa sala lobela kiye pona bino na bankoko na bino et puis biso to sepela kaka to mona ka en tout cas to sala musala nzamba tindaki biso po etoka ka bana bakoko na bango bazongela bango balanda oyo eliminati te ba formation te oyo na zalo kuta bazo kosa bango bazo miroiter bango biso za bantu to ba nyamate to ba reptilien te to ko sa geniete de boso ba nyama boso kangai ko sa geniete boso nyama te po za mutu ko leka ye ya yebi ko za mutu maza sakana na yo po na papier mbongo bokeba boko na piège wana te. Voilà matondo na bino nyonso bona ndaki biso bande bandele titre comme le sikoyo to pesi lo sako matondo pa na papa na biso Willy Kaenga to pesi lo sako matondo pa na tonton papa na biso Matondo Lengo to pesi papa na biso Claude Mungu lo sako matondo pa na yo to pesi bande ko na biso Banso papa na biso Mukobo lo sako matondo pa na yo papa Mukobo Mikael lo sako matondo pa na papa na biso Willy Kaenga na mama na biso Marina Katina Dallas lo sako mama na biso Matondo pa na mama na biso Lusakweno lo sako Matondo pa na papa na biso Francis Vitodi na mama na biso Mamika nzaba pambo bina kata libota lo sako Matondo pa na mama na biso Fatuma Banza lo sako tonton Lema lo sako Matondo pa na tonton Lema lo sako Matondo pa na mama na biso Mososo lo sako Matondo pa na mama na biso César lo sako Matondo pa ya yo mama na biso Nanu Ulu lo sako nana mama Nanu la monio ozongeli ba chaîne na biso ba antenne na biso bon merci Matondo mingi lo sako pa na mama na biso Masuka lo sako mama Masamuna na mama César lo sako mama César na biso alors nzama pambola moko na bino voilà bolemba te toujours continuer ba cotisation na biso et l'équipe nyonso mbongo wana ya muke wana eza mingi koleka mbongo ebele voilà nzama pambola bino to kotani mokolo ya lobi ingeta ibobo